Nga za ko so na ser mo boy to lingana ki kala tango kaka na yebisi serke e ko simba te kinde nzela na yo nga pe na kenzela na nga bande ona na ko sibino te 2 semaines après to e ko ka sango ke ser ba okangile le pango parce que nga na fandi na madame na ngai ça fait déjà 3 ans ngoyo tozana ba ona les bas mais njoka moi ça comme ne ko tromper na ba coach sikoyo ye jour moko a qu'est-ce qu'on peut le reconforter ba coach yango so ke za ipona ko so la e ba lite so le kamol mais a ke kuna bisika ba coach ba fan naka en tout cas Bonsoir à tout le monde. Topesi binombo te biskanyos et Zomelibino. Ensemble et encore une fois de plus avec mon frère petit John Lando et Akilas Kalemba. On est là, donc on a évité, on s'est présenté gaga. Bah on voyait bikombo langa, voyez évité. Sonité ah. Et taliga abino na TV ndebo talara biso sonité. Bon toutefois anyways to bana na pe que c'est bon vérité to ni mari poani no ba pena to pe c'est bon pena vérité to banda bien bon to banda bien so que pena to bito banda bien vérité to banda ki bien quand de baloba bible sipso ke e bandeli ouais baba ni suka eza bien ke e bandeli bon to banda ki bien mais to suk sande mabe c'est ça le problème mais to suki c'était to kos na biso en fait vérité et ça parce que bon occupation est tellement belle au moins bateau baba bongo ça dit bateau des bateaux qui m'a des responsabilités ça bandi ba explication milai et on débat politicien na biso on a politicien le baké a sali erreur a sali mabe a gafé a comme mon makambo occupation ba stratégie ba kiki question na yo tuni na ne peut se réponse. Il faut que on dit ma réponse dans la réponse technique bon siko yo ninga sande la vérité to lia ki ndoki to fini bouteille limara to limwe tote yeah ngala ipsa bino so to bungaki yora akuna mutu wana yona toutefois on a raison ngana na tort nandimna merci beaucoup merci bon dimanche en fait na bandel sous bonsoir à tout le monde. En fait, le problème est que ma responsabilité est tellement belle, toujours quand même que ça là fort, mais ils a souvent que non, un moto yé, un moto zongi, un moto yé, un moto zongi, mais qu'est-ce que ça a problème il y a temps donc toujours qui m'a derrière les temps même si tu gagneras jamais, mais quand même toujours qui m'a toujours coloca toujours ba moyenne mais je sais bien que to manquer bino mingi bino pe bo manquer biso trop d'une manière que vraiment il fallait que non il faut to zonga ata na ba dernière minute ou bien na ba dernier mois où il y a décembre to yo pe sabino ata ba happy birthday et nzambe nanga obi ke batu ba boule ke lokola comme ba décembre to luka mbongo yanga to zinva ichi ba futa bisa denyo sobo kanisa ezape kama bete to yo pe sabino ba bonne année to yo pe sabino ba joyeux Noël. Tu peux savoir happy birthday fêter birthday happy birthday mais en tout cas tout ça quoi serrer binoté mais tout ça couper sabino quand même moi espoir il y a que bosambe la pona biso papa to comment ensemble là yeah bosambe la pona biso poto za bambongo so comment on va ensemble là totique so sambela nga bon OK so bo sambela pona ete bo sambela pona nga surtout pona nga mingi so pona bo sambela pona nzambe pona yela butabike na ko yada nango te so bo linga mingi bo sambela pona nga nzamba pesa biso mo énergie ya rozala zala toujours bon toutefois on est là je peux dire encore que on est de retour donc 2025 en tout cas tout ça déterminé que to tambola na bino penza to tamboli jusqu'à ce qu'il ait aucun délai. Donc, jusqu'au peu ça résonne, on y bani. Akilas, de konanga moche,
azana problème ya temps liboso na to bisa ba on changement nini oyo e komi na vie na biso pendant de temps na to limwe eloko ni Yom to yebi ba réponse répondre. Oh peut-être non tout na différence yo yebi ba réponse. Tout le temps tellement et maintenant et cet moment je suis seulement célibataire. Nazana banaté, nazana moissité, nazana engagement moko grave, je suis toute seule. Naozela yokara. En fait, ngande na accélérer ma casse. Na robda na 8 nandam. Donc, au moins, il se passe pour tirer les gens. Accélérer fort. Donc, Bible, si biso que non multipliez vous donc. Banda papa oyo banda nzamba pambola ye na libala na bana. Akora asute. Akokaka susu te kotia temps pour la chaîne, pour la moussala, pour la boulot. Yo qu'est-ce qu'on appelle son réponse vrai. Au moins nini. Na boire non David Mombele. Oh. Na boire. Te na boire kena. Obi mutunaut, hein? Mutunaut, hein? Mombele kotia. Mutunaut, hein? A côté à point nini. Po tant yazo sala, batu bao linga bamambao sala, qu'est-ce que batu bao sala, bazo partager. Qu'est-ce que batu bao partager, batu baza quoi appuyer, quoi soutenir. Tant batu bao soutenir ba view ezo kende belé. Et puis ezo sa nini YouTube pe to batu musus ba partenaire, to batu musus bazo soutenir ba misala nae. Nde esali que non Azo mata, pourquoi? Parce qu'il faut azalara toujours devant écran pour qu'il appelle Sabine oya kitoko bino bozoluka. Parce que biso banda tozala, soutien zalarate et surtout yo. Maboko ma casse le quoi bandande. Soutien zalarate. Ozo comprendre. Yangwana go. Okomo rappeler le théâtre. Yo ngolo ba ke banda to bandi. Banda to banda. Ba soutenir bisute. Papa. To ba vérité c'est que peut-être ba tindelo ba la rolé on peut s'arrêter ozuba mbongo mais oui je parle de tout non congolais kaka mbongo c'est ce qu'on aime ça bien sûr congolais kaka mbongo ce que tant na bali na boti na ole sabanani na tinda kyo balo est-ce que bato bafanda kuna batinda kiyo okede ko balo pe bota ngamoko na mitindagi ngamoko na mibotisaki yangwana ngai pe yangwana siko na lobiki lokola awe zo futa te il faut na koluka madesu bote mususu siko soki ezake bo futa ngai na ngana fanda siko bino bo futa ngai te na fanda na futa na ngandaku na futa ba assurance na futa asomela mwana miliki te loba ka te to na poto oncle social la kabila ba ngombo te loba mais oui quand même si quoi a dit vérité mais oui pour comprendre des points de li moi qui mais to chité to chité parce que il faut na luka made so moi to chité tala beta shit te siko bo senti que il faut na luka made so bana. Premièrement, pour chercher premièrement les royaumes des cieux comme mes parents premièrement dans un lugar non ma déçoit bana vous comprenez une fois dans ma déçoit bana l'indé na kanisi que non ba youtubeur ba fan bazali mais pour le moment je cherche d'abord les ma déçoit bana je cherche l'assurance ce qu'on a mon arrêt et ça parce que ozoluka ma déçoit bana mais ozana matière bisika koki kolona ma déçu po buka problème ce qu'on a oyo ngana moni pa na yozake olona ki madesu tolona ki bien mais parce que zui moi temps pona ko chango mai ezobota te mbala moko kimi pas voisin parce que nzita ba voisin pour la ki déjà bana baola lanzala te bana baola lanzala na choite bana baola lanzala il faut na kende na micro-ondes ba bien micro-ondes micro-ondes des ande nini oche et chauffer mbamo bana balé parce que ezo umela wana c'est vrai qu'il faut na kende ngo pe malem benazela donc ezalo kola la full job na part-time job na full job babandeni ndeko lubika italingate au comprendre au moins la français donc nazalo kola il faut côté mususu na activer musala pour que non bana balia ndako ezala bien mamto ezala poser côté mususu il faut na que non malem en attendant ezobota pour sincèrement depuis to bandi ba majabu tout ça yebisanga ata différent na lia na kosote papa YouTube a foutu bisota
banda to banda afuta biso 150 euros. Tu vois bien. Papa na ebite nga bimisa wana compte donc tu comprends na me kaka yango soki mutu moko oyo oyebi ndenge soki ofandaka awa na Europe oyebi ndenge basalaka makambo wana ya bataxe na compte YouTube mpona kobimisa mbongo s'il vous plaît bokomela biso ata na commentaire totia mpe numéro na biso bokomela biso ata na WhatsApp parce que nayebi te ndenge ya kosala bataxe wana nyonso mbongo nyonso YouTube afuta biso ezaka na compte. Le problème est que donc c'est vrai vraiment il faut ça la violence. Oza pe na raison parce que bana pe to banda YouTube afuta biso ka 150. Bon, YouTube afuta biso. OK, YouTube afuta biso 150. Nani déjà kati na bino aloba bana bato basekisa biso pendant Covid, basala biso bana nini. OK, numéro na nga yango wana. Zwata view ya rabera on est. Na kutu na kapash bakela za ratile le banda avant biso. Ba bazwa te biso de tozwa. Omoni qualité ya kanda ke poto na mbongo ya makelele. Kapasha ke poto na mbongo ya nani ya kapasha ko majika. Ke poto na mbongo Balteza te. Ozo comprendre. Lité ya kanda mtaloba yango. Ozo mo. Balteza ya saliyo. Bon, kasi lité ya kanda mtaloba yango. Bon, en fait, ça paye. Ndengo zolo baké, bien sûr ba responsabilité na yo changer parce qu'on commis parents, on commis marié, tout ça on commis marié oui, naza marié ouais. Ba responsabilité monsieur changer bien sûr mais yo moribi parce que chez nous to bandango biso mbale ezaki eza elonga biso mbale goût to pesa ba goût biso mbale ça dit il faut fonctionner comme biso mbale c'est ça mais eza makamu yo ezaki ndenga to ba sacrifice yo mo po mona ngande na bunda bien sûr nazana ba responsabilité na hote mais ba tout le temps et c'est un ba sacrifice pour rebalancer place mususu mais donc eloko ezanga ezanga problème ya balance moni mo konde so qui pression l'équipe makasi on comprendre biso moto na ba réalité ce n'est pas parce qu'on vit en Europe mais biso moto ba réalité ndenge to vivre en Europe parce que ba difficulté Europe ezape Europe to yebi ndenge likana so qui pression l'équipe makasi kuna pe faut tirer makasi so Europe mbongo botana nzete donc ça veut dire que non nzeta mbongo ezala kuna so kyo donc ba responsabilité so qui l'équipe makasi ba charge donc en fait ce qui l'équipe makasi donc il faut peu bosser makasi comprendre bosser makasi pour satisfaire même si que va passer en to banda ou bien ba mambango et s'il a raté mais au moins to soulageaka o est nécessaire ya soulager vous comprendre au soulager koto donc c'est ça mais sinon pour na ba fan na biso nga vraiment na za rapena na souci makasi ce qui vraiment que non balance penza eza pena normal na ko bossa na bino télé raison pour laquelle que non tozo zonga moi c'est parce que tozo bino boza pe parmi ba éléments essentiels mais au fait tozo travailler pe na ba opesa nécessaire et que non ba vie à ba tout ça derrière biso donc on doit prendre des responsabilités quoi même il pendenga lo babu il a des responsabilités donc tout le monde a des responsabilités mais sinon je me suis donné beaucoup de raisons pour na lo ba pourquoi na kei mais ils ont encore raison moko nécessité les nécessités ça que tant nazana bino tozo c'est qu'ensemble tozo betama solo bozo tala tozo partager donc on a pesant moko pe ba plaisir na biso donc c'est ça quoi to na biso to chiter na mi demande dit l'autre ça balebele mo yekola et ça l'autre anyway tamba sunga na toute la question par rapport ndenge ozape ndenge biso oza marié na la question mo na linga na tuna parce qu'on a remarqué que tant que les parents na biso ba sola pour na makama mariage faut na la vérité balo bango na place mo positif pensate ba parents nyo sotia mais majorité ba parents na biso tant ba makama mariage ya libala balo bango pena positif pena te za kondre za iloko mo ezondre ozoko tali felo mo boye te ba ote libala za jeté libala za passi libala za boye surtout tant que yo na bondre tant ba papa bazolo belango pa ba biso ba garçon bazolo ba ondre basi baza bandoki moro boye mitem mabe sala monka ko yiba ko sala kanai tant pe bazolo bisa sikoyo ba sœur ba mama ba bisa ba sœur ba bisa ba on a point de vue on dirait que mi bali baza ba immature bana mike moro boye bandumba misala monka ko draguer ko nini ko tromper basi tout ça kanga ka motema etc. Parce que je pose à Jeanne Laura Bisso quoi. Na temps oyo parce que vous avez déjà 3 ans de mariage non? Yeah. Ouais. On a 3 ans oyo beti na mariage bien sûr vous en a 4 début.
est-ce que au monde et ça pense n'enge ba parana biso ba biso. Bon, en fait, premièrement, il faut d'abord te comprendre que chacun de nous a une expérience. Bien sûr. Au monde. Donc, chaque parent a une expérience à vivre dans le cadre de mariage. C'est que l'expérience n'est pas à partager, c'est à partager, on a banana été. C'est que banana été, ou azana bangwana, bazana ba camarade. Tant que tu as solo, mon âme t'a expérience par rapport à oyo a joué par papa nae. Deuxièmement, que ceux qui n'ont que non, basi baza bandoki, basi baza miyibi, to ndenge nyoso de lobby wana, ceux qui baza ça sert à quoi ya okende obala kokota na place moko bo oyebi ke non kuna basi baza. Donc ça sert à quoi ya okota kuna pour esi oyebi ke non basi baza ben poli, baza bandoki, baza na ba raison belé o eza négatif wana nyoso to loba. Ça sert à quoi tant que ngai? Parce que j'ai déjà un petit garçon et puis une petite fille. Parce que imaginez garçon dans un colis et que non, que non, voilà, basi bazabwe. Et puis à la fin, garçon a yelinga moi si na permettre à kende ko bala. Et ça le cola moto ango wana oyebi keza moto. Dio zika après aux autres tinda sko mutu mususu o azamona na ok ozika na nga personnellement na olingate. Non mais par rapport à l'expérience na yo ya on a linga expliquer tu vois que nous on après mais et puis ça biso na par rapport na oyo expérimenté est-ce que ça ndenge baro yebisa biso avant na koma na place wana il faut na expliquer d'abord parce que pendant le bac non eza faux et puis eza archi faux. Pourquoi dans lobby bongo parce que au senti archi faux. Na comprendre que bon elle excellent ndenge bo ce qu'il faut archi faux. C'est faux et ça le gros là je pense que ça tant au lobby eza faux et ça le gros là archi faux donc ils a vraiment ont confirmé qu'ils a pena faux. Ya on t'en va archibishop ça dit archibishop à l'okuta. On comprend archibishop à l'okuta. Donc ça veut dire avant tout comme à place on il fallait d'abord expliquer que non n'a pas permettre moi na que simba moto te so na bi que ça moto. Sona linga kai ozo comprendre ezala moi c'est mobile quand on expliquer na kolinga moi stanga moi na moi c'était akendo bala pona yebi ke libala eza place à mabe na kolinga te ke non na moi sinanga moi na bala so ki net ke non libala eza place à ya mabe ya mbal to ya moi si. Donc en fait par rapport à l'expérience ndé na komi c'est faux pourquoi parce que nga depuis na kati ya mariage je vois que je vis vraiment une vie différente par rapport à ndenge nazalaki. Donc, je ne peux pas dire que non, je suis 100% erré parce que mélange de caractère, il y a quelque chose de facilité. Mais il y a quelque chose, il y a patience dans l'amour. Si tu as l'amour, si tu as la patience, donc c'est ça la clé. Donc, en fait, ce qu'on a il y a moyen de réussir ce qui est bonheur à l'ibala. Parce que la fin de madame Nangai, ça fait déjà 3 ans. Tous on a les bas, mais ceux qui n'ont pas compté, naebi ke biloko bien bien ils a tellement ébélé par rapport positif et ébélé par rapport à ba négativité ozo comprendre c'est ça qui me donne encore le courage à continuer si kanazali ozo comprendre et puis na kati libala je me sens tant nazala ngamoko donc je vivais vraiment une vie quand ba lobaka ya célibat ya donc ya ce qu'on a au fin là etalio na kanyo quand ndenge vient na bisa loba libala za kitoko kibonzenga pasi ozomona donc au senti que ils ont coupé la maline verte, ils ont coupé la maline mais que Nebi Belobi c'est lui qui trouve une bonne femme. Moi je dis ça une bonne femme, pas une femme parce que Moutonio soit retrouver une femme. Yosko comment changer Bible? Na changer Bible té, yo kana changer Bible té. Ngana loba té na changer Bible té. C'est lui qui trouve une bonne femme parce que tout le monde peut trouver une femme. Oso comprend Moutonio soit trouver une femme. Mais ce qui n'est pas nanga, c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que moi, la femme que j'ai trouvée, elle m'a beaucoup appris, elle m'a beaucoup changé, elle m'a donné beaucoup, donc beaucoup de après ça sous ma casse la sous responsable. Pourquoi? Après ça sous ma casse la responsable. Vous posez qu'elle a pu ce témoignage parce que elle a été beaucoup changé, elle a pu ce témoignage. Mais au cas où la question n'a pas seconde, non, la réponse c'est répondre zéro peut ça témoigner. Ah bon, il a fait ce témoignage. En fait,
En fait, on sentit que non, vie il y a célibat, il y a célibat ou bien il y a qui célibataire, na vie à marié, et ça totalement différent. Donc, premièrement, tu te réveilles le matin, tu trouves que non, si elle est quand même forte, na batongo, au moins que non, au moins il est différent, moi je me suis fatigué, mais la plupart des choses, au moins que non, petit déjeuner n'a déjà bien préparé pour les mois et pour les enfants. Au contraire, tant nazalaki nga moko au moins apena que non pour nataka ko sala tina yo moko ozo baye ozo baluki na mbetu ti olamuki ole biscuit melimbai vie leki ozo comprendre. Donc tu vois que non obimi pe ozongi, donc tu trouves que non la nourriture est sur la table, donc on prend soin de toi, les habits na yebi ko toujours mukoni na sokolate ezala déjà sur ça papa on le peut émission au chocolaté bilamba ok les habits na bien les habits au français vous comprenez les habits donc bilamba na émission na chocolaté, pourquoi? Parce qu'elle prend soin de yanine, il y a laundry vous comprendre. Donc elle manage ma vie d'une manière où on a zaka na différence. Ça veut dire que non ndenge ba papa ba lobaki peut-être même chose ba kutana rapena basi ya mabe oyo ba pesa bango dégoût ya libala sikoyo par rapport à expérience na olia pesa muninga espoir ya lobaki no basi nyonso bazandenge morote yemba moko azuango comme étant témoignage na ye to identité na ye pour commencer à banda ko yebisa batu ke non libala eza mabe libala eza mais contrairement na ngai moi je trouve que libala eza nde bible lobi ke non mieux vaut deux que un. Pourquoi? Parce que donc il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il n'est pas bon que je sois seul. Depuis que j'ai une femme, tout a changé. Vous entendez na koma libumu ozo komba talandenge na koma bumu bumu bumu. Non, c'est ça quoi. On a remarqué que la culture na biso ils ont dirait comme elle est normalisé ba na biso qui on appelle ça français mais en anglais ba normalize. Ils ont dirait leur mot ba comme ça normal que tant ozo kota na libala yeba akake et ozalanga leur mot bololo mais fanda kara si pour te kaka. Parce que peut-être tout le monde a fait mingi tant que jeune nabiso toujours kola toujours landapé ils ont dirait toujours kuta nabizali mususu on dirait air moko na etant car oyo ozoe banana mwasi ozo mona bizali moko eza tellement bêtise mais ozo assumer ngo parce que ba yebisa ki yoke ezalaka boye so ozo supporter ngo parce que ozo mona ke batnyo so bazabongo. On appelle cet exemple, mais histoire amour et outo bimawa. Et ça n'a pas mawa makas. On a habité sur yokiango. Il y a jeune wana Patrick. Oui, ba auto bomé wana. Pour na kali kama moi si. Imaginez ndenge na yoki par rapport à ba histoire. Pe ndenge na zolanda na ba réseaux sociaux. Ezaki ndre a zo moi si a kotisae na maison sport pour na kosala sport tout ça moi si ko passer coach na e sikoyo njoka moi ça comme ne ko tromper na ba coach sikoyo ye jour moko a qu'est-ce qu'on peut reconfronter ba coach yango so que ça pour resola et ba lite so le kamol mais a quelque na bisika ba coach ba fan nara mais moi c'est pas ça kuna sikoyo bitumbe bimi ba betie na façon moko ti liwa et même na liwa ouais et lorsqu'o e salinga mawa penza ezaki tango siko bazo beta ba baby c'est des longues so moni vidéo on a une vidéo na ro chango awa mais na okanga po na YouTube po na chama sensé quoi ba tango bazo beta ba panze des longues quoi makila tout ça le parti moko moi c'est lobby que c'est moi qui la faute ce qui que moi c'est à moi la faute ce qui alors c'est moi le problème c'est moi le problème c'est moi le problème. Azobi ça ce que Joanna abeta ndeye moi ça beta ngai c'est moi le problème. Mais quand c'est na mutu na nabi tango banda ki ko sala buzoba na sima mu ko ngambal na yote tango aye ko yeba makomo sala o yeba kite que yon des problèmes. Ozela ikara pona ti yo o mu bal no ba sale bo pona o comprendre que yon des problèmes. Raisonner dans le bibongo parce que la culture na biso pe mingi yebiki mingi za la karako ata soki ba tromper ata so ni azaka moi si nga boy fo bundila moi si no bundila relation soki Joanna za rabutu mo ke o yebiki moi si no azo tromper yo so pour moni jongo aza jomo ko bien azane afanda quoi o kuri noko boya moi si ngo o kezwa no moi si mususu
mais nasika par rapport à culture na biso ndenge ezalaka ndenge pe bayebisa biso te mwana mobali faut lakisa koza pena mobali okotika te ya mosusu mwasi na yo ake kobeka kolakisa ki mwana mobali ta ndenge sukeli te en fait nga na point de vue na nga penza pona makambo yango balobaka omoni na vie hein eloko eleki tika eza te mwema mosusu eloko eleki tika eza te so bayebiso tika le problème eza que baforça te mwasi baforça te so moto alingi yo te ne force pas ozo comprendre so moto alingi yo te koforce na yo te on comprend le problème eza que déjà biso pena réellement toyebi réalité ya lisolo te tomoni kaka bandambu na esika babeti ye il paraît-il que mwasi ana déjà aboyaki Patrick ozo comprendre Patrick aboyaki na ye déjà Patrick mais Patrick alingaki ni tellement azalaki amoureux ya fille nde sikoyo susi ne ezalaki no aconfronter les gars wana bazobimane comme état coach mais sinon déjà soki mwasi aboyo qu'est-ce qu'il faut faire tika ozo comprendre d'autre part liwa ezui donc ami bomisi pe na buzoba pourquoi parce que déjà mwasi aboyaki na alingaki ete so mwasi alingi yo te tika na yo il y a beaucoup de femmes ozo comprendre ya mwana mo les problèmes ezake nini pardon parce que na culture na biso toyoka ke moko ata soki mwasi asala ndenge alingi na ye te ezakaka bafiere na bango ya basi kolanda ndongo te force kaka toyoka yango no te ezo dépendre omoni wana déjà bazalaki na relation et moi le problème eza soki neti ozolanda mwasi dans na début ya relation oyebi ba caprice na ye te oyebi ndenge akendela te c'est à ce moment là parce que nde balobaka biso l'africain n'est pas africain quand olobi nde baesa biso ke non basi bango mo pe baloba yango ke o nalingi nanga dia na kati mais nazomeka ye natala soki neti akozala capable natala eza moi ba piège nanga ndenge nalingaka mais on senti que non basi africain baza différent na mindele mundele peut-être soko aborder lelo soki neti ke non aza intéressant oyebi so OK no problème naza intéressé mais pas biso ba africain mingi ata moi ça intéressé na mutema akofandi soit une semaine non akofandi soit une année pardon vous comprendre siko azota la patience à mobile vous comprendre wana dans un premier temps oui dans ezo dépendre na ndenge muna muta même la relation na ndenge muta zo kendele na mamuna mutu mususu akolo ba bon d'accord nga naza nga patiente na bi histoire moko babete la biso frère moko babanda linga sœur moko sœur ana bete 3 ans soki 4 ans alanda ga you see ti lelo pe abete tale ba ebela ba ya bana na mbala moko ozo comprendre tant ba bandimi ale ozo comprendre même mutu mususu alingio lelo soko ebise ken o sepe na te donc atiki na ozo comprendre siko wana dans un premier ba début à la relation basi bazana na ba manœuvre na bango mais déjà avec Patrick le problème est qui est bazala qui na relation après moi si aboyiye alobi ke na lingi na nga susuté alors soko lingi te atika na it soko tellement yazaki amoureux ya fille c'est pourquoi bande kolanda toujours fille wana peut-être to ebité ba raison ya bande kolandela nde siko ti lelo komi nango boy donc eloko lekiti ke zate ngo lo bateka ke non parce que baloba na biso mutu na muta concevoir eloko na na ndenge na ozo comprendre et puis expérience pe et même biso na ba dimension mususu Patrick mukolo na asi moi si anaza moi si liboso te peut-être Patrick fala alinga même so déjà les cas na peut-être na ba film mususu ayebi ba expérience ndeni basi ba lekana donc dans un donc ezaki non mutna mutana expérience na ye mutna mutana ndenge na ye apprenez la makambo ngo ata so beso moi si foka ko forcer ata boy te mais batu mususu pe baza bongo te mutu mususu oyebi singa ke pena ke no olingi te na tiki nanga po basi baze bele na yebi pe vie mobwe donc non vie te na yebi petit mobwe Spiderman soka boyo koto ti a sauter koto donc a beta ngo pena dada ti sika a trouver mutu na yo comprendre chacun chez na ndenge na pona ngai esalinga pasi penza pasi te penza parce que kaka muta kufino pasi par rapport ya histoire en ndenge ki parce que nayebi pe baya ya mususu na vina nga moko ndenge to sabwe nayebi baya ya mususu oyo ke bazara ke soki a craquer moi si penza a craquer voilà soki moi ça boye a kondi a komini que na mona pe baya yango basi ko sala bango baje na mona pe misusu nasi pe to mona ngo ke o mona ke couple moko mobala zane mutakime moi si moko impoli moi si moko brutal boy
Pendant que ça n'a pas passé, ça a parti, on a tant moi ça se baquer. Ngande problème, botika ngande problème. So ça conscient que y a un problème. Ça conscient que l'euro baron c'est la moi na battre ça là qui bien tu mais on va continuer parce que on va assumer que un jour eko suka bongo. Mais oui, bon. Là conseil na repé ça ba ya ça que tala ba ya oza ombali basi pe basi la raté na mokili, basi la raté. Tout le monde appelle na makaniso yo ke za ke na parents. Johnny, il faut y ba que quand dans le lobby, il y a certaines personnes ceux qui balingaka. Vous comprenez ça? Mutema a tout petit conseil. Mutema ils ont mutué beaucoup de fois. I don't believe that much. I don't believe qu'il a tout petit conseil parce que bien sûr ma besoin a été malin besoin a été mais toujours ma communauté c'est où t'as un concept. Na concept ya mutu ndenge muta koleli ndenge balakisi mutu parce que basi musubala na par exemple obi sero wana to bana sero wana oyo wana tanga tu kutana kinae wana mbali na ba obi seke na osomelo ba avion na osomelo lupangu sero wana tanga yaki asaki naif obi sero na ba ser nani nani okomi na ibeke ser so ta obi ke to tonga yo me to ke kali boso tanga yaki azaki naïf très naïf mais ozo reconnaître ce tango yo na to pesi ba conseil te azoko sayo ezaboye mais de temps en temps peut-être à 100% mais à quoi la moqué par rapport à ba conseil tout ça. Oui, y en a le but que batumususu baza na facilité ya koyoka conseil à changer. Mais mutumususu pe eza na facilité te que non azo ki kamba mobu ya changer, ça dépend na ndenge ya mutu. Ba no bakasi mingi ezalaka par rapport à ndenge concept to kolela nango. Nazo bate que soko pesi mutu conseil mbala moka ozango non parce que batu ba opona na bango. Na yona nazo ba rapona ba ya parce que ba ya musu bazali ki bota la biso peut-être yo posa na problème ya amoureuse. Ozana au kaka ser moro boye. Ti lelo olia kasute olamka kasute na pesa bien témoignage boke bana ba ser na pesa bien expérience na ngamo personnel bato bazali na 400,000 ba histoire bien yo mo peta mo tala ngo ebike na lo bela yo nga za ko so na ser mo boy to lingana ki kala déjà mais simba ina ngote par rapport à ba comportement na ye ba o simba te mais na bazane eleki to le bisu arte to pesa susu na pesa su chance mususu parce que abarolo banga mingi ote yo linga ngate o like say ba ex no bolingo kolekane on like sanga na bia OK pas problème so ko no chance na pesa su chance mususu to bana tambula papa to mona ga soki simba mais na ba sentir que à l'aise pensati que na confiance c'est roté na zaki quand même na zaki capable de repasser confiance 100% mais ce remonier sambelaka na l'église au moment pena ke binzambe penza ke ba sera en Christ pena opena to graba ba sera en Christ mais quelque part dans mon thème on a encore repasser confiance tout ça azo bisa un peu oté poni opesa confiance ouais c'est quoi il commencer ngo abagis ko mingi ko espionner tu suspect me ko suspecter abagis ko suspecter on dirait que parce que na quoi la repenate le roi ba dio mususu peut-être oyo baba ko la qui peut-être na za pena intéressé na repenate peut-être na so na ba serre mususu tout ça mais nzoka na za bonté anyways na chité na de temps en temps on a moniqué makambo ici na pesa ka exemple mo ata ko simba phone ya zero so kana simbi phone na obi ke sa ko sotelenga kaninga ba nzoto pona ka bo téléphone le rôle Spider-Man. Yeah, so tant on a moniqué et simbate na makamusu pe na shimai kuna oyo te ya kinga penza nzamba kumisama tant on kaka na yebisi cerke e ko simbate kinenzela na yo ngape na kenzela nga bande ona na ko sibinote 2 semaines après to e ko ka sango ke ser ba okangile le pango on peut le pango on peut bakanga na kumba bakadena donc batungia ngo penza donc muto ba penza ba chaîne tant que na ibisi cerke serre simbate 15 ans na o ngapena 15 ans nga 2 semaines j'étais tozo ki sango ke tozo mona pe na ba
na réseaux sociaux que c'est bakangi lopango batie cadena batie chaîne batie nini ça dit na bête histoire au pona koloba bayaya c'est rolinga moi c'est rolinga yo acha yo première au santi acha pe à l'aise soki moi singa zo linga yo te ya bayaya soki yo mo pe o assumer que alingi na yo te tika ndenge bona lobi c'est ça ya loko ele ki tika ezate c'est ça ya de on a biso Patrick akei moi singa tikali a rolele pendant des semaines après ça peut-être à continuer ma kamona ba coach ou à quel ngane mutusus alela na été parce qu'alinga déjà Patrick il sautait ayo kaka passe que ya bazala na mais alela na été donc ça veut dire que ya wana toto lobati au monique na expérience autour na kinga par rapport ya ndenge na comme nazaki célibataire na communauté na pesio expérience nanga ce n'est pas seulement que la femme on a coutané c'est la femme que je me suis marié avec dans les cas na to fandi pe na ba sœur to zo meka kotala etalinga te za soto ngai za soto yote il faut kotala non moi ça vaut bala dans les problèmes ça qui est donc je suis passé aussi avec quelques filles oyo avec les nandela na biso marambo simba qui te donc tant tu comprendre que awa ba chao ba peso ba privilège te oza donc oza welcome te malgré oza wana oza na welcome te donc o senti pena que non ozara toujours à l'aise te oza toujours kaka agita senti ba kolela ba koya ba stress ba nini o senti pena que allez ça qui etalinga te o wana etalinga te yo kana le solo le problème est ça que siko o wana eza o wa po ngo o wana te o te o msusu en fait le problème est ça que ce qui est ici koza et que senti que non oza na yo welcome te tika na yo une fois tant na komi sika na senti que non naza welcome na vie na ye yango moni que non azo traiter nga comme roi ozo comprendre donc ngai peut de ma part please pour na bateau bazana Schengen please Alexis s'il vous plaît tu connais la France à 3 semaines à Paris 3 semaines passées please ndelo papa bon ce que tu as un restaurant ce que il y a des Congolais bien sûr pour la Château Rouge ce que papa m'a chez la biso bilo na mesa à tout ninga est-ce que na ilo pilipil na ce qu'on a dit ouais please il a un pilipil papa yo please que le ah ouais so please Alexis s'il vous plaît na anglais pardon donc et le problème est ça que ce qu'on a dans relation tant que garçon tu veux te marier zala sûr que et si vous kende oza le bienvenu vous comprendre parce que moto azo yambayo azo yambayo ako sentir pendant que non c'est toi le roi elle est la reine vous comprendre mais de l'autre côté ce comme on dit pendant que non moto azo yambana oyote ozo forcer yango ozo lukango d'une manière gauche droite papa ou eloko le tika ezate vous comprendre donc tika na yo mais ce que oza na moto peut moni que po biso ya mope ba mi bali tozala bizarre biso balinga pe bongo biso ba bali ba stressé bango na esika ba chao kara ba show wana ndesika yo linga ozala donc na o alingi na azalaka wana donc lobi na biso nde o ebi ya wera yange matcha lobi l'avenir nous donnera raison donc c'est ça donc il faut vraiment donc bon en fait au moins pour aller le souka to chiter na biso parce que like introduction na biso tozongi na biso mais na rosala effort na poussaka penza na kanga attention na sala tricage na gangi ba ibanga na studio ya mbangu bona ya ka tout ça ya moi solo parce que bo lobeli biso mingi pe bo komeli biso pe mingi c'est et ça biso pe plaisir ko ba ke bozo manquer biso o to manquer bino quoi pas de manquement de respect mais manquement de nos présences manquement de nous ouais donc, mais merci beaucoup ndenge susu bo nega bolinga biso quoi ba petit na bino quoi merci beaucoup nega bolinga biso pe nasi que conseil est touché mutu moko pe sango oyo est touché pe na babité me belé ça li pas si makasi pas si pesa makasi sango ya Patrick nalinga ko lobate que son âme reste en paix parce que na habité o le kanini kuna na habité soki ezalara après soki ezalaka lifele soki ezala nini abaka nzambe moko ayebi nzambe moko ayebi osala oyo osala mais biso oyo totikali
bana basi s'il vous plaît ya maman soko yebi ke ozano mutema ozano limbisa na sala terre so yebi ke ozano chiel tika mibala kimia pamba s'il vous plaît kele linga bavantirier ko taper na relation penate ça no ka bavantirier na batuna yo ça ka bavatina batuna yo tika mibala kimia na kimia bozora maki parce que makila ya Joe Patrick yeba kenzamba otangela ser wana na mutuna ye papa kolobateka ke ba basi en fait bien sûr bana mbali pe ouais nazo baka par rapport à nini oyo par rapport à non papa est ça différent non ba basi parce que bana mbali na ndimite ekosuka boye parce que moi na mbali ata soki bana basi mbale bazo bunda moi na mbali sana moi maîtrise ya ko maîtriser parce que na kati ya soko tali video ngo tant bazo beta Patrick moi si on a ça le moi ça alors ma casse monter à défendre en fait dans le sens dans le belezanine premièrement nako lo bandeni mes condoléances à la famille à Patrick parce qu'il me perdre votre trop cher ami il était quand d'abi que ça cousin est propre yo la nalité akanda dès quand mon père bani vérité l'été akanda mtolobi na bateza baba noko la famille non en fait mes condoléances na famille on va perdre ndeko yaya d'une manière ou d'une autre ndenge boko bengela et oncle tout ça nous sommes désolés mais quand de totoloba omoni eza ngo mukili oyo to vivre mukili en tout cas eza sous na pitié te mukili eza ngo kaka munamto azo réfléchir ndenge azo réfléchir donc mais sauf que loko examen malamu to chaka nzambe na mutema so to nzambe na mutema tozana ba sous pitié ya baninga ozo comprendre toza pe amona ba pitié ya baninga le problème est que comme conseil nda uti koloba ezala biso mibali ezala bino basi donc to considérer tozali to considérer bato bazoninga biso to considérer bato ba pesa biso respect to considérer bato oyo balingi biso ndenge tozali mais soko moni na ok ozano intéressé te maman encore Afrique ndeko mi passe te parce que azana mbongo na lingeka pona mbongo comme ça please maman kanda lobi konyoko la mutema mutabatu te papa yo pe soko ngo kendeka po sakana na bande kwa basi pour que yo zana ba pouvoir to ndenge ni papa bonyoko la mitema baninga te s'il vous plaît na ebike ba ba koyoka ba yoki ba ba yoka te bo continuer to kuta anyways donc thank you again merci beaucoup pour ndenge bolandi biso merci na ba oyo ba luka ki biso tozonga merci na ba oyo pe bo sepela kine to kindaki mais tozongi nanko tozongi nanko voilà until next time ndama pambola bino ndama batela bino. Au prochain numéro, donc, s'il vous plaît, bon supporter biso, ndetozali, bolinga biso ndetoza, toli mwe tozongi, donc, le problème est que, sope bolingi to tikala, bo soutenir biso, soutien na bino est que, bo partager ba vidéo na biso, bo aimer ba vidéo na biso, comme ça, YouTube, ceux qui peuvent foutre à biso, soit foutu biso à $300, comme ça, on a joué à moi 280, na PC 20 pour na famille, ozo comprendre, na foutu ndaku, na foutu ba courant, donc, s'il vous plaît, bo partager, bo aimer, bo sunga biso que non, tous à la actif, parce que ceux qui bino bo ko aimer, bo partager biso pe tous à l'actif. Donc, merci beaucoup. On peut, au prochain numéro, on va beaucoup parler de beaucoup de choses. Donc, tout le monde a dit bonne année déjà. Tout le monde a dit bonne année. Bye. Oh yeah, na bon c'est le ba. Na bimisi album Oh yeah. Album c'est kawa combo titulé Tombouama. Ils ont dans 13 chansons. 13 chansons. Il y en a 13 chansons. Merci beaucoup. Il y en a 13 chassés. Ça dans Spotify, partout sur comment la musique, tout ça. Bolanda, massivement. Merci beaucoup. God bless you. Bye.